Mozu ya passe ba passe baninga. Na vie soko bela linu te ndeko ba passe linu te. Mais ndeko bela linu nda bi douleur ya linu salaka. Biso ba prophète Adulo tovandi oyo lelo tibo mona ko réaliser idée oyo za facilité. Et prophète Adulo avandi premièrement na bi ba vrai parent ngate. Mais ba vrai parent ngate oyo le nom que je porte eza nom ya famille Moussous. Ngai na botame na mamu taliboma. Ah, au botame na mamu taliboma. Au moins ballon de la vandiao. Pour pas zolo kwa kolia, fona bana babala. Na ko tebat na babis, na ba wenze. Na matina bis na teibatu. Tango zo matana bis ya ko seka ba o seka yo. Ya o critiquer ba o critiquer yo. Na ofelion tozana même na ba anémique. Ce qui caméra et les kisi atamulba na hormona que nous avons même des anémiques. Une difficulté na mseza kolia. Imaginez faire nourrir 70 enfants, ce n'est pas peu de choses. Bana 70 balia, ce n'est pas peu de choses. Balia na tongo, balia na pokwa. Ota la bilamba na bango, ota le sika kolala. Vraiment c'est très difficile. C'est très difficile. Soko moni mwana muninga zo katsa prince asengote mama katsanga papa katsanga simba la boko sani katsaye mukolo yayo pa ko telema ba ko simba kaye ba ko katsa kaye. Chers internautes, bonjour, bonsoir, ça dépend là où vous nous suivez, c'est bel et bien Dielo Mata. R9 de la presse à la présentation de Gateb Sarabinu na club comme il faut vous s'abonner massivement parce que awa Makamozali, information oblige donc nous sommes là. Donc nous avons vraiment la commune qui s'inso dans le quartier 17 mai donc tu es quand même qu'on surprendre orphelinat moko miséricorde parce que tout à l'heure ndenge nini bana ba vivre na kati ndenge nini parce que binimo boye bi donc vaut mieux tout son rappel bana na biso oyo bazali quand même na pas si tala ba orphelin donc ce que sungi bango to bi ki nzamba pesaka nzamba opambolo sumi nkole quand même tout ça on Steve Lave yo derrière la caméra pourquoi pas aussi là je pense directement un grand merci à Pichu Mangaya Boss Lady je vois aussi tonton de la nation pourquoi pas aussi à Franklin Massial à les cordons donc to ko ta vraiment grâce à Steve Lave to ko ta vraiment wana na orphelinat les miséricordes ta ndenge nini bana bazali ko vivre ndenge bana bazali vivre wana na orphelinat miséricorde eza na commune ya Kisensu na quartier 17 mai donc avenue Lukengo numéro 9 tout ça vraiment wana déjà na Kisensu to ko ta vraiment to ta ndenge bana bazo vivre et puis tout solana responsable na bango sengni parce que bientôt la rentrée scolaire je pense ba tout boyebi bientôt la rentrée scolaire et ça la fait bien na bandiko na sobolana rabiso na cleboa.com ce que sungi quand même orphelin je pense que nzamba tika ba ba sunga orphelin te to ko ta na kati to sola quand même na responsable na bango tout a pendenge ni bana bazo vivre na kati grâce à Steve là to ko ta na kati quoi Abara l'orphelin miséricorde quand même tout na responsable na bango tu pendenge ni bana bazo vivre je pense que c'est pas quand même merci déjà une fois dans les médias par rapport à orphelinat ou miséricorde donc on a rappelé toujours on annonce tout ça vraiment dans la commune qui s'insout dans le quartier 17 mai avenue Lukengo numéro 9 donc toi vraiment on a Kinshasa na RDC Congo bandeko mingi balandaka biso na ndenge musika je pense que ndenge bibelo bara nzamba ba orphelin donc nzamba tika ba oyo ba pesa loboko zo pesa za la main qui donne c'est la main qui reçoit je pense que yoza mieux placé parce que yoza musala nzambe mais na ndenge to sola bina mo mukie na yo soto ko fanda to ba to sola mo mukie ndenge nini ko expliquer ba tu ba ndeko ba landa biso na cleboa.com ba ndenge nini bana ba vivara esengi nini quoi soto ko fanda to sola mo mukie ça continue toujours, nous sommes là. Tout ce qu'on a responsable et orphelinat au miséricorde. Ndeko, bonjour, on se présente dans nous. Na bateau balan d'absolu na cleboa.com comme nous en nani, aux anani, nous en la qualité ni nous en a na quatre orphelinat. Oui, comme on engaille, eza prophète Arnaud Adoula, naza mosali Nzambe, naza responsable église miséricorde ministry na Lemba, par wana naza na orphelinat, naza responsable fondateur ya orphelinat oyo. Voilà.
fondateur orphelinat oyo siko soto koyeba nano mwa muke idée ya kosala orphelinat oyo ozwaki yango wapi est-ce que c'était facile lelo encadrer bandeko o bana o nyoso bazar bon omoni eza na dage moko lobaka mozu ya pasa ba pasa baninga na vie soko bela linu te nde koyeba pasa linu te mais ndeko abela linu nde bi douleur ya linu salaka biso ba prophète Ardulo tovandi oyo lelo si bomona ko réaliser idée oyo eza facilité et prophète Ardulo avandi premièrement na yebi ba vrai parent ngate mais ba vrai parent ngate oyo le nom que je porte eza nom ya famille mususu ngai na botame na mamu taliboma ah obotene mamu taliboma mamu taliboma zobota mwana na balabala ko yebi mutaliboma akendaka kilote et asenyaki asigné makasi et tant kaka mwana bimi mutaliboma piqué crise batondaki bazotala kisa ndenge ezalaka batondi mama moko auti wenze aza munganga ezaki jour répondre na ye akoti na kati ya wenze wana tanga linga azobima boye nde atala batondi ye pa ye na curiosité afongola atala tango azofongola nde atala nde azokuta mwana azolela mutaliboma alagoni et maman wana nde ayi kokata motolo akati motolo a récupéré mwana et na mituna ka si à cette époque là l'état zaki wapi bata wenze bakabi o akabi dran o akabi liputo o akabi nini et maman enveloppé mwana ayebi na ko ke na ye ba autoriser maman ke na mwana akena ye na bani ko boka mwana famille wana sans de savoir que ce n'est pas ma famille kokolo na ngala zaki mwana moko turbulent ya kosakana te et na koli je ne savais pas na tangi ba classe na ngai ba tangi singa ma classe et loko kam sanga kino lelo yo na famille ya mama wana mwana atangi koleka nga zate ba tangi singa koleka na bana bangoko. Aujourd'hui je suis licencié à RU relation internationale. On a peur de papa et koleka mama eko kende voilà ezaki na famille parce que liboso na nga na 4 ya basi les deux familles vandaki tant les deux familles vandi kota papa kota mama balingi ba cha moto moko azaloko la responsable ya bandeko batikali a gérer moi ba bien o papa batikaki na mama et choix na bango tombaki pa na ngai ya les deux familles de grande sœur nanga ayoki motema passe pourquoi yenda eko bimisa vérité o nazobetela bino lelo yo oui et ça là qui passe abino ya ko gérer bisoté ande ko na bisoté j'étais étonné ya komona yango parce que voilà je croyais que c'est ma famille, je croyais que c'est notre maison, je faisais tout et vous savez que talo za maboko papa na yo un moment donné pe boye ba sengi mbonga syllabis to ici papa que ba sengi mbonga syllabis toi tu croyais que tu es chez vous et na suka lango ba ya biso que yo zaka ya bisoté et nane ko mo lo za moi liboma et pas ya et ya bani ko beta histoire. Tant que bête histoire, j'ai demandé aux gens, j'ai demandé à ma famille est-ce que c'est vrai? Et il m'a dit c'est vrai. Tu es bien. Tala, tu es notre enfant. Le preuve en est que le nom que tu portes, c'est ça comme on a dit. Alors que l'acceptation vraie famille. Au moins, on est déjà incapable. Na relaxer parce que mon toit ko bête langa li solo place à jouer la kangai na marché yango azali soute. Maintenant, na marché yango tina vani bona yebite. Ezala ki mokolo ya pasi na vina nga ya kosakana te. Ya pasi papa nazoka la motema. Siko na bani ko kanisa makamu nyonso tata ona neko mwana na vie. Bebe sala makamu susu bako sala loko mobo me occuper ngote po ka na bino. Mais tant na ko yoka histoire wana ko zongisa monga bia. Et nazaki na masoyi nazo tango na milo banga na zanga moko wa. Et ceux qui n'ont moni bana na balabala, autobinga ba chèque ba fazer. Il faut na télémata 30 minutes, je regarde. Ceux qui n'ont pas ni kota la bana wana, maintenant na ko comparer vie na bango na vie na ngai. Je me dis ngabi soki le jour wana mama wana le kaki. Je voulais être qui? Nanga zala nani. Nani ko mi pesa ba titre. Msomi tato nanga zala receveur. Tantôt nanga zala porteur. Bon kuluna nzambe na ajoyo. Papa n'a pas soki na yoke loko ndengo wana vraiment na ebisa yo na côté atati na bis c'est douleur voilà souci wana passe wana yango tinda ngana réaliser œuvre bozomona oyo ça dit que Nathalie ngalobi mais na kokyo futa likamongo pa nani bon ngai pe ba salisa ngai pe ba supporter ngai pourquoi pas aussi moi
pourquoi pas 6 mois? Bien si j'avais rien, il y a un peu de fois que papa Nangai, pour son ande qu'on a eu 5 ans en bon. Pour son ande qu'on a eu 5 ans en bon. Mais pour son ande qu'on a 5 ans en monté à malam. Talande boyao. Beaucoup de prophètes à doula. Talangai. Pour son ande qu'on a 5 ans en monté à malam. Il y a un peu le bien-être universel, c'est vivre pour les autres. Nous sommes sauvés pour sauver. Ceux qui n'ont vu, Moutakabela yo ata 100 francs, zala reconnaissant. Moutoua bomba yo nanda kuna zala reconnaissant. Yango moni biso reconnaissance wana que basalanga bola muleo naza onazali papa lozo moi le pote sur le bama. Nazali mutana ba français de. Monsieur Zakaswe pe na atamo ba prophète ba simelinga bibi wana mindi mate nga vraiment. Imaginez-moi la mutalboma. Nde yango moni na réaliser œuvre oyo pona ko pesa pe banoyo sans servir. Ils ont perdu leur géniteur, ma bon destin. Ceux qui ont été mis sur ma wall, c'est utile dans la société. Mais ceux qui ont été mis sur ma wall, au final, ils ont 70 enfants, 45 filles et 5 garçons. Baotanga. 45 années, 45 ne sont scolarisés. Vie, il y a condition, il y a commune aux allélis. Commune aux allélis, il y a des difficultés avec l'État. La plupart, il y a des écoles privées. Imaginez privé, même si tu amènes des documents ou F90 ou quoi. Privé ne regarde pas ça. Voilà souci wana, passe wana maman. Vraiment papa nangana ebisa et puis ça la ngama passe. Au moins ballon de vandiao. Po ba zolo kwa kolia, fona bana babala. Na ko tebat na babis, na ba wenze. Na matina bis na tei bato. Tango zo matana bis ya ko seka ba o seka yo. Ya o critiquer yo. Surtout congolais azakana défaut moko. Azalaka sirte na ndeko na ye. Apesa ndeko ne confiance te. Attendez nini. Après, on a confiance. Au moment où on a Congolais a pressé à critiquer, mais à vérifier. Au moment où on a ventré à papa, ma bescro, ah, ma ramba lukuta. Na mona batroya awa, c'est tantôt 25% bato baya awa. Na le bata 20% au basenga nzambe, basala repentance. Ou à mon angana babala. Au prophète mkona mono na baba na ndimate. Musabi vi age na yo. Kotalo bozana au jeune makas. Non, on a ndimate. Voilà, cause de Tindangai, Nasala Orphelna. En tout cas, merci. Je pense que le témoignage de Tolobarasti, c'est très choquant. Mais, si parce que bientôt la rentrée scolaire est le 4 octobre. Là. Donc, il faut bandeko, banotomonia, il faut bandanchik. Donc, je pense qu'il y a la peine à parler. Bandeko, benda bosunga batu, le rôle de code mondial Willy Moucheni, Pirve à Petinaye. Donc, je pense que ce tel peu l'histoire et ça l'a bien. Et je vois aussi Bruno Lubika, l'argent propre, la bosse NPT Chou, la Chanel. La parisienne, je pense qu'ils sont déjà dans un système. Ce poste côté ça l'a bien pour faire Didi Bokunga, Nelly Bokunga, Rosenberg. Et là, je vois aussi mon boss Pichu Mangaya, boss Lady. Babi sont allés 3 fois européens, donc ce que Sungi orphelinat. Et au ça l'a bien, ce que n'habité. Nous le biban à Batanga, ce que Minerva, je pense que c'est un nini. Vraiment, papa, c'est très difficile. Au final, miséricorde, nous avons tous en des difficultés, ma casse. Parce qu'au final, miséricorde n'a évolué à Nazaboy. À mon avis, mais comment tu fais? Je sors le matin, na tei batu. Bapesinga moi 1000 francs, moi 2000 francs. Au kitna ba wenze, au sensibiliser batu. Batu amite mama ache moi fufu, ache moi matembele, bano balié. Et bano bakanate mapa. Bano bakanate. Na lobaka mono ya bungsi baboti na ya bungsi 85%. Ya résisté à vie. Papa, et arrive à air mon komoni na ozangata chemise à kolata. Na ozangata li body à kolata. Parce que kota la bano bazali ao. Faut balia. Faut balata. Baza lokola bana nyoso. Baza lokola bana nyoso. Ce n'est pas facile. C'est très difficile. C'est très difficile. Et difficulté à liboso to zana yango. Awa ne siko ezali pango loyer. To za ba locataire. Ouais bon donc bo loyer non peut pas parler. To fouter la ka. Ah, on a foutu à déjà $50. Nazoba awa dana na retard il y a 3 mois. On a foutu. Vite on a bana au bazai malade awa. Na on fait non tozana même na banémique. Ce qui caméra et les kissi atamul bana hormona que nous avons même des anémiques. Et deuxième difficulté tozana yango est la scolarisation. Na auto expliquer que c'est surtout na première école à l'état. École à l'état moi pas si la plupart ya bana sont dans privé. Troisième difficulté na biso, et ça va soins médicaux. Imaginez que 70 enfants,
bakobela bakolaka yo te toto zana bana awa tellement malade nazo bakutu moko awa azaka hospitalisé jusqu'à maintenant aza tellement malade, c'est un enfant qui nous dérange aussi sérieusement. Otali boye malade na bango au moins baza 70 place moko soko otali ba misusu bomona kamera otambola moi misusu na moi pour de gal na maboko misusu otala boye fièvre oyo ezo sala passe et quatrième difficulté na misusu kolia. Imaginez faire nourrir 70 enfants, ce n'est pas peu de choses. Bana 70 balia, ce n'est pas peu de choses. Balia na tongo, balia na pokwa. Ota la bilamba na bango, ota le sika kolala. Vraiment c'est très difficile. C'est très difficile. Ba facture mai courant. Biso a peu mai tu as la difficulté. Même mingi to melara mai ya fourrage. Au moins ta bozo kota ban ba uti ko somba mai. Au jour, biso a facture te. Ozala mbongo osomi mai. Ozala mbongo te oso mai te. Au jour. Il faut bana ba sokola. Il faut bana ba lamba. Ba mela mai. Ce n'est pas peu de choses. C'est très difficile, c'est très difficile. Il y a un moment où il faut un message. Na ba ndeko no so mité ya malamu bazolandanga yao. Bien aimé, bola mo pour la rater. Bible bisanga ina Proverbe 19 verset 17 ma lobi, celui qui donne aux pauvres prête à Dieu. Et Dieu lui rendra selon ses œuvres. Maman, papa, bano bakana ki yangote. Mais nature imposé bango. Nalobaka moboti ya solo. Soko moni mwana muninga zo katsa prince asengyote mama katsanga papa katsanga. Simba la boko sani katsaye. Mukolo ya yo pa ko telema bako simba kaye ba okatsa kaye. Omoni bola mo sali lelo soki na yote atana bana yo. Na Simokanda Esaïe 58 verset 10 boy. Si tu donnes ta propre sibissa à celui qui a faim, et si tu rassasies l'âme d'un indigent, ta lumière s'élèvera sur l'obscurité. Et le ténèbre sera comme midi. Dieu sera toujours ton guide. Il y rassasiera ton âme dans la aride. Yaya bano bakana ki angote. Nani angwa kondima. Yaya tato ya yo bana baolia soso babwaki, balia Thompson babwaki, mais mbula bano balia Thompson ba yebite. Mbula balia Thompson ba yebite mama. Papa nangai. Mbula balia Thompson ba yebite. C'est tellement très difficile. C'est tellement très difficile. Dans la rentrée scolaire, yango. Nani yango, les soumni bano basala qui peut mériter oyo. Voilà, bango tende bakana, mais nature imposa bango. Yango nazo ce message de Golo sur monter malam. Venez soutenir ses enfants. L'Éternel ne manquera jamais de te bénir, car il a dit le père des orphelins, des maris de veuves. Job 6,14. Si quelqu'un souffre, a la droit à la compassion de son frère et de son ami, même s'il a abandonné la crainte de l'Éternel. Atasambe la raté. Mon frère, ma sœur, ya osungabana oyo. Nzamba ozanga tiko pambola yo. Et ça la moi la mort de ko zo awa. Alelisa ingai. J'avais des larmes dans mes yeux. Et moi na wana papa naye na là j'ai déjà 8 ans. Papa naye alakiye. Alobi ma fille na rotang so ba classe. Na sire yo zala mutu munene. Ane ko benga yi docteur. Abenga docteur. Et l'équipe papa iko kufa. Papa ya kufi ba bengani mama na mwana. Na kati ya libota. Maman yé pas camarade comme va na mwana yé. Maman commence à voyage. Assurez-moi ne kaka même maloba papa c'est papa la kaka otanga. Okotanga maman. Oyoki okotanga. Ah une année moi la kokisi 9 ans. Maman qui voyage kota mbandaka, maman akufi. Maman akufi boa nini masuwa et sali accident, barge, batna biloko. Et moi na tika pas camarade ya maman. Camarade maman tango yoki nouvelle wana, alors mobile na biton ngana on reteni moi no awate. Non reteni moi no awate. To mona mobile ya maman wana na mwana awa. Ba yeko tika mwana awa. Papa, mwana kota awa zolela na ebite parani yoko supporter. Moi nazo foka monogabi papa osirangai mama osirangai vinange baby nani yango asunganga nani yango asalisa ngai est-ce nga na otanga lisusu nzambe pourquoi tu as fait ça? Et il y avait les enfants qui étaient ici, comprenez-vous pendant que je parle j'ai senti quelque chose qui me monte voilà comprenez tellement et ça fait choquant ce douleur pendant que l'enfant pleurait ça m'a fait mal. Et l'enfant pleurait ici. Il y avait d'autres enfants au bazar qui ont là. Abia senga na otanga sous classe. Vinange suki. Nani ngo osunganga papa. Et moi la tango azolo tali moi na 9 ans azole là. Même les mamans qui étaient ici, ils ont commencé à pleurer. T'as la vie à moi na oyo. T'as la vie à moi na oyo.
Maintenant, moi, on a 85%. Ceux qui battent ma bataille, ils me soutiennent. Moi, on a risqué le bas à la nani. Le bas à la nani. Parce que ma parents n'ont pas bazate. Aujourd'hui, elle se trouve ici à l'Ophelna. Maintenant, Ophelna, tu as la prophète, ma coquille pesate. Il faut assurer scolarisation na bango, classe na bango, éducation na bango. Parce que lobby à Congo et Zabano. Ce qui n'a cadré bango malam, te lobby na baxi to ya kuluna. Voilà mon sabon kanga facilité. Yango zo na zo la ce message papa nangai na bande ko nyoso monter malam. Ba contacter biso, ba benga. Ata batindi boya papa boya ko filmer. Bota la condition. Ya ba va traverser. Nous avons besoin. Nous avons besoin. Vraiment Nazo la ce message na bande ko nyoso monter malam qui vient nous soutenir, qui vient soutenir cette orphelinat. Nous avons besoin de eux. Ok, mais je pense que avant de clôturer, parce que tu as chuté déjà, Steve Bo, vous appelez à moi, quand tu es dans condition, donc je pense il faut que ça fait un numéro de contact, bateau, on a besoin, il y a aide, parce que na ebi kenzamba touché mité mo te belé ba onima. Parce que biso toko ça te dire le matin surtout kitia izapo na landa témoignage numéro il sala ngapi passi donc je pense que batomité à malamu bosunga la main qui donne c'est la main qui reçoit des prophètes à l'obia donc c'est lui qui donne aux orphelins prêt à dire donc au quotidien nzambe nyongo tara nyongo nzambe siko grand prêtre soit na nyongo no yebi il y a na big boss ba big boss quoi ceux qui ana nyongo no yeba que il faut ma fois 2 fois 3 quoi. Oui, vraiment merci papa Nangai. Bande kono so alimba contacter biso numéro na biso zali plus 243 81 30 83 18 D. Plus 243 81 30 83 18 D. Plus 243 81 30 83 18 D. Numéro est sur WhatsApp. Ou balandi bisope, je ne sais pas si je peux citer dans notre site chaîne Nabiso ya Miséricorde pour on voit toutes les activités au to salaga et ça ONG Miséricorde TV. To zawana au moins be événement nyo sopende ngi bana ba vivaka awa to filmer ka yango na téléphone boye ko tia pona ko communiquera bande ko nyonso. Voilà, notre numéro est là plus 243 81 30 83 18 D Nasuka. Vraiment, c'est notre numéro là. Ok, merci beaucoup. Mais question moi, il y a souvent un tout nesco à part aux ans abattus sous balamba rabango ou bien au tchabat pour foutre avant pour balamba. Non, tous la maman volontaire. Tous na 7 maman veuve ou baza volontairement ou bandima quoi ko compatir na ba faible ou. Je crois maman bazakuna. Je crois tant caméra balkawana romana maman bavandi wana. Bango se occupera na ko kombola ko nikela bana mwa bilamba. Omoni baza bana mike. Bano ba utina ba choc ebele libanda ba utina ba choc bazo ezo senga vraiment ki baza la pena ba condition moko eza malamu tozana mama wazawana mswa sokola bango mwa bilamba mkolambela bango mswa atandi mwa bazo tandela bango mwa mbeto et volontairement sans rien payer ils ont là soki kaka mutamoni pe asepeli ko sunga bango mama zo atali puta zo atani mais ils ont là volontairement. Ils ont accompagné cette vision. Vraiment, c'est ça. Okay, merci beaucoup. Donc, quant à moi, je pense que nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre entretien avec les responsables de Orphelinat Miséricorde. Miséricorde, ils ont mis à la commune à Kisensu, donc tout ça dans le quartier 17 mai, on a venu Luké au numéro 9. Donc, Boya vraiment, Boya aider. Et au sein, bien des gars, nous avons répété phrase. Donc, la main qui donne, c'est la main qui reçoit. Donc, de nos orphelins, c'est prêté à Dieu. Donc, nous avons l'appel, on a battu au Balingrabiso, surtout battu au Balandanga, Dieu le matin, et dit Bolondo le célèbre. Et là, on a invité Pélissu Souvé, Nangaï, Aigle de Paris, le Combe d'eau, Orphelinat, au numéro 0, Nasobo Bengue, et ça là bien. Et puis, pourquoi pas aussi Willy Mouché, Nicode Mondial V, Naïbi Yo, Yarolobakou, Tezate, même. DP, ça va bientôt la rentrée scolaire le 4 octobre. Tu as déjà, donc bientôt le ticket 10 jours, donc il faut un uniforme. Donc moi, biso on a commandé à la ravabo, il faut mon compte à Minerval, donc bleu moi Jarwana. Bobenga bango Bruno Lubika l'argent propre et ça la bien sur la Chanel la parisienne et là je pense aussi directement là-bas tout au bas dans la sur la clé bois.com des gars de Sibino abonné tout donc Bobenga et ça énormément plaisir. Merci beaucoup à Steve Labé Wazaki au four moulin derrière la caméra pourquoi poster Franklin Martial les cordons Pichu Mangaya boss lady Mangaya ba Pichu à tonton de la nation là-bas tout au bas l'Arabi là je pense aussi
à mon petit Carole Chaminga, maître Carole Chaminga, donc l'intelligence sur le génie du barreau, Carole Chaminga, et ça la fait bien, ceux qui vraiment au soutenir, pourquoi pas aussi à Diable Zigida Imana, Djogo depuis Maniema Union, pourquoi pas aussi à Kasson Mounani Soda, donc tout, on va dans l'option à club.com, on va mettre Carole Chaminga, le génie, l'intelligence du barreau, et ça la bien. So soutenir et ça la bien, quand même Yamouké et ça la bien. Merci beaucoup Nabatutu Balandi Bisso. Je pense que Rodrigue Matin des Master Yaziz Aloukou, ça Rodrigue Matin des Montemoro bien, Guiléon Melonga. Beau soutenir et ça la bien, beau soutenir vraiment. Songa la kitinga ya bino na kititi na katia pour na yebi et ça énormément bien. Donc merci Nabatutu Balandi Bisso. Je pense qu'on se revoit à la fois prochaine pour un prochain numéro. Bye.